Mbote bandeko oyo balandaka biso na Congo Milolo, ngai papa FTM naza wana kaka mpona kozwela bino ba information mpona koinforme pepe congolais makambo eza koleka na mboka. Donc toza kaka na deux sujets oyo eza ko circuler partout na ba réseaux sociaux. Ezali arrivé à Félix Tshisekedi azongaki le 17 avril na Kinshasa na makambo ya suspension ya Général Kanyama. Donc bon na obanena makambo Félix Tshisekedi tango ayaki na aéroport bolandaki ye alobi ke passeport congolais à cher. Alors nayebi te soki baoluka solution mpona makambo passeport congolais. En tout cas passeport congolais ezali mpena passeport le plus cher du monde. En tout cas na baprix wana tosomba yango vraiment trop cher. Nayebi te soki baokisa baprix yango nayebi te. Général Kanyama azali suspendu de ses fonctions d'après Barimer abandi ko préparer coup d'état pona aboma Joseph Kabila d'après Barimer le coup d'état nga bano préparer coup d'état na ye. Toyebi te soki ya solo bia lokuta mais toki Barimer kaza en résidence surveillée aza déjà remplacé par son collègue. Il paraît piégea qui est na conversation téléphonique moko aza koloba ba Rwandais baosakana na ba Congolais na bon na téléphone hein. Ba Rwandais baosakana na ba Congolais et bakomona il paraît bakomona akolakisa bango bon soki ya solo so ya lokuta toyebi te. Ezali ba rumeur oza ko circuler partout na ba net munyoto azomona ngo. Bon Congo Milolo azaka wana pona kaka ko memela bino mo information mike mais soki tozi ba confirmation ya bien par rapport ya suspension ya Général Kanyama toko informer bino. Félix Tshisekedi pe abetaki mbunda tant comme un aéroport alobi aye na ba solution bien. Akine na ba rendez-vous moko très important. Yango esalaki ke na marche le 10 avril azalate. Donc azongaki le 17 avril. Ba solution yango aye nango. Tokoye bango ba mikolo ekoya. Soki solution miracle ezali na ebite. Mais ye moko mikolo ekoya tokoyoka ye. Pona Congo Milolo na tiki bino na mokolo ya lelo. Vous gardez toujours écoute. Vous avez besoin de s'abonner à Congo Milolo na site YouTube. Vous avez des vidéos pour partager. Et puis c'est facile parce que ceux qui vous abonnés, ceux qui ont publié ba image ya sika et kweli yomba mona portable na yo place aux ali partout aux ala et kwela yomba moko. Comme ça, vous avez toujours le temps, vous allez informer la maman mboka. Izakaka pona masolo ya mboka na biso. Zamba sunga RDC. Abatela bandeko na biso baza na Congo. Abatela bandeko na biso oyo baza na ba Kasai, baza na na Este, na Mbujimai, partout na ba Congo, partout. Abatela bango. Congo Milolo atiki bino. Bo garder kaka écoute. Merci.